Humanisme na yo oli bakana bolingo ya wana soto otomo bango na nenga mabe komoke mabe Kabila siko na mandefu na ye na ba docteur na ba professeur Neni Moulania ba sangani na mayele na bolingo ya Olive te Kabila yibanga 18 ans essaie un peu de réfléchir na ça na cause na âge et moi 18 ans na tikala ko progresser tu sais combien de fois moi j'ai souffert je risquais pour tout Kaleva kananga a année Nicolas Kabila 18 ans te Kabila yibanga 18 ans essaie un peu de réfléchir na ça na cause na âge et moi 18 ans, tu progressé. Tu sais combien de fois moi j'ai souffert? Je risquais pour tout Kaleva Kananga à année. Nicolas Kabila. Bato bakene ko beteli maboko ko komisa nzambe ko sala kilt à la personnalité. Ndiye bazwa ki bazwa ki maboko. Ndiye bazwa ki sambo kashi. Baliki bazwa humanisme ya Olive Lembe. Lolenge na ya ko pesa ba ko so mama. Ba bisi si que le cas, tozwa mbongo Olive soit $500. Bato musu ba biki Olive akaba ba fort, on même 6 personnes. Maman Olive apesi na bato ba saki loso. Apesi bato ba $500. Apesi bato ba boye. Apesi bato ba boye. Par quel azala ki kuna Bill Kilombo. Siko lelo ko mabeza nini? Let's ba comédien. Maman, ozwi ndeko na pulu la kufi biko tiki na mort de toi. Au bois kinzo ba ndeko na bino. Okumba le 25 bino so kula Noël. Tala ndenge bazokata luketo. Bato ba Prince Luamba. Ka bono Olive okanga photo. Bonsoir, c'est là dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre et bienvenue à vous tous sur votre chaîne que vous aimez énormément, Congo Suisse Télévision. Na émission Nabino o Tolobaka Mingi Bosolo ya Congo, o Mingi Lubaka Bosolo ya Mboka et la Kisarabino ba news o nyoso le kaka na kin. Déjà na Koloba Bongo na Pesi. La PC Maya Caméra, Bill Kilombo Mbote, toute l'équipe technique, je vous salue. Sans oublier le berger Mika la PC Mbote Sikezwami. La PC Mbote na balandi nyonso ya Congo Suisse et une salutation particulière na papa John, le boss de Congo Suisse Sikezwami na Suisse Nzamba Zalanayo. Voilà sans plus tarder. Papa Bill Okozolabiso notre invité, ce n'est pas vraiment un invité de Toloba, ce n'est pas un invité, c'est un Moanandako. On a bien mon confrère, mon papa, mais c'est vraiment un papa, pas seulement un papa pour moi, mais c'est un père de famille, un type trop intelligent, trop intelligent, voilà, un type trop intelligent, qui s'exprime bien, poli, qui se respecte, vraiment pour lui c'est réciproque. Alors, papa Bilozo Zwabiso déjà y na bilili papa elonga El Brevi Mbote maman nangai Evelyne Likunda. Bonne santé. Non, Dieu fait grâce. Déjà 2019 et c'est l'équipe 2020, Dieu fait grâce, on est là et malgré le Congo, mais grâce à on peut s'en raison. Vraiment mal en pensant papa le anniversaire nous fêter qui mo ko bengisi ba côté. En tout cas, nazalaki na besoin mingi na fêter na ba orphelin et plus en plus ba orphelin ba benga bango ba asa orphelin mais na leur peau baza albinos au film qui ngote en tout cas na posa ça marketing était ya bola mona ko ça lobby po mingole comme au kiata na mo 4 orphelins boy photo il faut monana ngas ko na ngia ça bongo te malora na ça la marketing que les na moi $100 na ko kanga na bande ko na nga ponga na orphelin de père ya on zamba pesa ngabe famille musu na niveau poto na papa Marcel Kazati te papa na maman pardon papa absolument bisa ngozanga bomo dans moment d'akenda. Donc voilà et il n'y a pas ça aux orphelins, vous voyez. Ce qu'on a talaki son akena kapela na lia pengulu na ko somba pe moi loko bande ko to meli mais na moment na lia ngulu na loko na mela na kapela ezana ndeko na bébé no pas qui peut mela pe ta moi miliki moi le kai mon bo na madame je comprends na beke tu barrière pas ko ça pe miliki ata ni do na mnene ezana 20 000 francs mais na bité na pesa ngona bande ko na nga wana ya orphelin et surtout que mon orphelin mo bana 12 ans 9 ans 8 ans brosse à dents en moté. Vraiment. 20 000 francs au biso to ça là on va. Ah on anga baka sur avenue Kaliema. OK. Alors papa, mais bisoni le boni basamboka. Ouais, Congo zo kende un peu bien. Un peu pourquoi parce que notre président de la République Fachi a bien et on a baki déjà bien. Un peu c'est parce que il y a encore des inciviques politiques, excusez-moi les mots. Passe-moi les termes ici, le français me le permet à Roloba Bongo. Il y a que les inciviques politiques au Bazali Koluka comment massacrer notre pays. Comme qui?
mwana ntemi cardinal Ambongo ba Thomas Louaka ministre excellence des ministres parce que l'excellence va bien excellence c'est que va retrouver en lui il y a l'excellence voilà. donc l'excellence naie érotique à la titre honorifique mais excellence les alliés par rapport à actes les alliés composés na ba lolenge ya gestion du ministère ba pessier quand il y a la médiocrité na niveau ya ba gestion naie na ba actes à composer la personne doit ko benga jamais excellence to benga ministre parce qu'elle est ministrable donc c'est un peu ça. Voilà, en parlant de Monansemi, c'est quoi déjà l'affaire? Il s'est proclamé président en disant que non, l'autre est médiocre et tout comme ça. La démocratie de la pensée existe. Mais Monansemi, comme un problème psychique. Ce côté de ma médecin, si la personne souffre d'une maladie qu'on appelle la maladie psychanalytique, à un niveau à comme il a dit. Monansemi m'a pris, il y a Gillette, tu vas tirer coin. Mais est-ce style night? C'est style t. Opéra na atoni ça ce qui a pris un gilet t. Perwa. Comme sous night. Nani. Te munata ngakombo. Obanga nini. Te lobaka. Ah, utona tanga chilombo kubanga te ana na bangi te lobaka. Nani mwana Kabila? Nata nkombote. Nani. Nata nkombote po baba. Batika suki na mandefu. Baza pe batika basuki na mandefu. Basaki ya mwana nteme te Kabila chaka coin, bachaka Kabila ba coin. Apini apo mandefu. Acha kuna tentire. Omoni mwana nteme. So tali kana pour ma brosse à dents. Mon entier m'a pour ma souki, a chakata soukité. Excusez-moi le terme, il faut la vexer le mal parce qu'à vexer les Congolais, à cracher la mémoire, il y a des intellectuels congolais en Bokao. Comment expliquer Moutouloka Corneille Nanga? Un papa bongo, malgré ça, à n'est pas aventurier, à seulement n'importe quoi, à nommer soit député pour le lot, Kabila soit majorité parlementaire. Mais Corneille Nanga a un Kolobake, le président élu provisoirement, c'est le président Félix. Yongo Ebisanga va professeur à l'université, à faculté, à droit, s'il vous plaît. Bazo misaba un grand juriste batie bango baza ba président ya cour constitutionnelle na système ya collégialité ya cour constitutionnelle bango baké ko affirmer que le président élu c'est président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et moi na tata oyo ya la ta robe jaune mon entier makanga ne kitende ya rouge a postulaté azana ba élection té alala lamuki a s'autoproclamer président de la République et azo senga ba mêler tout ce qui est comme objet présidentiel. Président de la République, qui ne peut pas Kabila PC, ceux qui 7 jours sur 48 heures, à que nous payons qui est exil. Qui est mon ancien? C'est une façon, on m'a rambo. Les gens sont énervés, on va pas doser. Non, ce sont des bêtises inutiles. Tu sais, dans notre pays, hein, aujourd'hui, nous le jeunes, surtout télémité, Mboka Oyo Lobe au Kabouana. Mon ancien c'est loco parce que dans la vision, on a Martin Fayoulou, Kabila, Bango Touba Sangani, dans la vision qu'on balkaniser Mboka Oyo. Ayebi que tant ministère de la justice a côté l'élément pour nous s'imposer comme mettre main sur lui parce qu'il a haute trahison juridiquement parlant c'est qu'il a fait voyez il a haute trahison teba okangaye ba ne Congo ba silika tant ba ne Congo ba ko silika mboke kabwani parce que musique déjà le baki ki ba ko sala effort ba cha insécurité na kati mboka ba investisseur ba yate au monde chez ba obete mais s'il vous plaît papa Elonga en parlant de la jeunesse Obi jeunesse et élément. Ce qui est unique. De jeunes comme qui étudient au Bazoka Maye, les professeurs comme professeur qui nani professeur ba tu le professeur Kaloubi, professeur Belé na kota ba comboter pour ne pas faire leur publicité. Bochabte. Oh, azambe professeur Tolobani. Docteur Vital et tout consort. Acte ba poser wana. Bato bazotanga bazozwa mayeli acte ba poser ya ko beta ko un acte super intellectuel. Non, c'est pas intéressant. Na roye biso que intellectuel abunda pour la solution. Mais na bongoté quand même intellectuel les ali kamba mutu wana comme ça c'est du blabla je peux dire. Le revendication d'un étudiant c'est un droit. Ndé un modèle wana. Je vous dis aux étudiantes ceux qui vont marcher sur le droit, c'est que la loi de limitation. Mais na marche, na nini wana. Na oyebi so boye. Étudiant bandaka ko futa frais na to ya muzitu ya nononde. Tata na biso na onatra ba futa kaye 100 $ na nonande na frais na to ya muzitu. Étudiant accepta maman teka makala na ye na coin pour atifuti la mwana minerva na to ya muzitu. Thomas Louaka ye Batie ministre na compte a fait fessé. Batie wana. FCC. Fait fessé. F na linga les a fait.
Na yebite sona ngam na lo mabe. Loba kaka. Ba tie wana le roi ministre ya FFC, yé ministre a FFC to la to la muki mko mususu. To sala na bino awa. Pouf. Et université nyonso ya l'état frais académiques 160 000 francs congolais. Et ça qui frais académique. Et ça qui ça frais au université, il faut payer ça à l'état. Bah payer ça à bango 160 000. Université on soit combien? Comme ça, bango, tant on va ça à l'université. Et ça peut faire un frais connexe, tu vois. Peut-être que c'est bon, on a l'été parce que y a des banda matata mpona à kata bijambo ka o katikat atikela biso 4 milliards pour 5 akeno to université ya Kindu, université Mampo kuna. To nambongo kuta mboka atonga c'est pas un problème malgré to ko kotanga kuna te pas chango pe cher. Université muso batongeza. Ba free wana basenga. Et to longwa wana kaka maman ko bozi biso bolongoli biso na 90 yango ya muzitu. Malgré pas ça qui n'a rien aventurier mais américain peut aider biso dollar et 490 mba mo pouf 17 000 pe 17 500 étudiant oyo kolia na ye ya pasi na mboko bourse s'il vous plaît dollar ya rombe le lodi dollar ya ça 17 000 bon aussi ko bourse bimaraté étudiant na prendre transport étudiant syllabus na ye soka calculer ya l'équipe fra académique professeur à l'université au numéro de professeur on a biso awa on a demandé d'être boya a royeb cet étudiant lobby na ya lobby dans la sueur de ta couille ça veut c'est étudiante c'est par là tu auras des cotes so ça moi c'est tokita on a ba cote donc faut bimana moi si moi la mobile ba romi ko luka ba initier na loge soka boy cote ko limwa il doit encore brancher classe nini na niveau supérieur étudiant ou étudiante à comment niveau il y a branchement ce sont de bêtises et ça sous ba valeur académique et alors, un étudiant qui comprend cela, il sait que jeu de droit des revendications, il doit revendiquer. Maman, tant étudiant le gars qui a revendiqué, bah tcheli moura, bah bengue l'étudiant la police, papa n'a pas Gilbert Kakonde, ministre intérieur. Il faut interpeller, payer pour, ver yo sam tayi des pestes, oye bah tes visions ouais le peuple d'abord, bon qui on est. Après premier ministre yo. Na ndenge makambo ezap na rang ministre intérieur selon hiérarchie ozomona mais sikoyo batie mbila papa na biso Silvano Kasongo biloko kali mazo sango biso to yeyi ba valeur oyo zanango ba valeur intellectuelle na maîtrise ozalaka na yango bato apesa ki ordre ya routine ba soldat na kati ya inikini yongo ebisanga na kati ya cercle universitaire arme gokoto arme figokoto c'est pas normal ça c'est que le pays. Mais moi, je me dis, est-ce que ce sont vraiment les étudiants de l'UNIKIN? Les étudiants de l'UNIKIN. Les infiltrés bas côté. Infiltrés à Zate. Tout ce qui a marché bas mot. Binon de étudiants, na étudiants ya ipen, bozo banga fort. Bazo zube binorabo. UNIKIN quand t'appelles ça moto, il s'attend à Royamba, il ese murazui maramwekei. To landaka Monesco, ipen boya karita. Botel ba, ipen peut pas appeler ça moto batumba pine. Ba buma étudiants no so total. Tu ne peux pas royoka. Tu ne peux pas aroyoka mutatanga awakane kaka na lemba. Tu les appelles na désordre ou soit na cadre. Tes revendications à désordre tes intellectuels abundara pour na solution. Na modèle wana pété quand même ya bon sikoyo mabanga na banini. Basimbaki libanga pour abeta ke tineti masas na lokolo. Yebisanga déjà tango ozwa soldat ou ameli agene na bangi otindiye place étudiant otomboka. Au PC kutu gaz à la lacrymogène. Au PC atango ndoté. Au PC arme a fait abeta pe a beta boye na nzoto. To c'est une façon ya koyeba ko pelisa moto. Parce qu'on ndenge ba étudiant ba zuba masas na étudiant wana. Moto ekufi ozasi. Au contraire parce que je viens tout justement de nani tanga kuna j'ai un frère Johnny qui là juste autu ko bisanga lobby ba zo évacuer déjà les lieux ba lobby ato so ba étudiant nyo so ba longwa na homme. Siko ba oh bana ba lobby lo ba bien ministre OK c'est bon ministre juste avec que non mais étudiant so ba longwa na homme. Siko tozo lo ba boye te na banga ngote. Ba nani ba étudiant wana ba zo longwa déjà na homme. Journaliste so kangé bomae. So tiga en tout cas message ekei. Somo. Bazo longwa déjà na homme. Ba o ba parents na bango bazana na intérieur ba o bazana ba senga soko gouvernement ke bango solution. Non c'est simple muta pesi mot d'ordre betidia ba longa ba ko fanda pa na ye. Et c'est oh. Betidia tout iniki ba quitter o ba ko fanda ministère de justice. Ba ko fanda le kuna. Ministre de justice a koluka place ko tia bango parce que bango ba yaki kotanga. Kotanga. Yazo pesa ordre ba longola bango na raison nini. Tant que ça étudiant, acte aux opposés, ceux qui va poser la cahier, ba handicapé, les lois à la ministre, nga lobani. Tala, na roye bisa au projet ne goza passer mutu mususu.
projet na yoza passer mutu mususu orgueil zo ça la baninga le place au commis so otalifi baninga bazana ngo ta musu ya yo passe les cas qui a bango ministre de la justice wana excusez-moi monsieur le ministre na yebi kombo nete na yebi kombo na été to ba nous ba baleka ba poser ba acte monique ba fungola ba bulu ba jeune magistrat ba zo la misala ministre de la justice na biso azamu ta fait na yebi kombo na été papa na biso ministre ozalaka étudiant tu connais les choses comment est-ce que la vie étudiantique est vive ezalaka oyebi ba revendication ya droit ya ba étudiant si les étudiants se fâchent comme un bon père, qu'est-ce que tu dois faire? Tu descends sur le lit. Tu essaies un peu de collaborer avec les étudiants. Yo zebi sanga ke na nenge tozaki étudiants. Tozaki ba tozo diriger bisoté. Bah ça là qui. Mais j'ai ouï dire que la présidence c'est Okota Makambango Vital Caméra est proclamé, n'est-ce pas? Présidence c'est Okota Makambango. Bon, le quoi directeur du cabinet Mokonza Mboka Lobi ba kota yango de façon que betide ba bimana inikinte ba longola ba frère wana buso ba 4 5 quelque wana makambo zonga. Ceux qui va rolinga to ya 17000 wana tikala c'est pas un problème. Mais eza ce que non mbongo yango ole mat ezonga ba 4 5 quelque to tika to kitata ata 100 000 francs, tu dois faire 100 000 francs. Perte ça. C'est une façon de combattre gratuité. Félix Tshisekedi tu lombo ayaki ko une application à mettre application gratuité dans l'enseignement primaire. N'a le baki que 2020 est année de grandes actions. Qu'est-ce qu'il va faire? Même l'université. Même l'université dans Mboka Nabiso a posé l'effort. Et ça a pris moko moins coûtant. Bah yogi qui monte sur la cheka boy betide ba comme mais moi il y a une personne qui m'a bon n'habite c'est à vérifier vu que nous sommes des journalistes nous deux on doit vraiment les vérifier mais sinon c'est juste en passant dans le Koloba. Tout ça c'est fait parce que il y avait gratuité. Ça a tellement coûté, ils se sont dit bah on va coller un dingue ni ba leki na bon il y a université ba bi que non voilà tout matisa kuna pour que c'est tout ça façon à coller là. Les arabongo. Les arabongo. Monindoki ceux qui déjà qui ndokine bandi ko mona na miso. Bah ça le réforme va changer stratégie au ibandina ko ikobomelela. Problème en mboka o ibanda mukolo Félix azora likanisi na martyr to mboka to ke mboka nzambe. Kolongola mboka na maboka vodou o mobuta kotsaka batu. S'il faut signer les contrats avec les diables, Lucifer pour mon peuple, je le ferai. Ou qu'on signe les contrats avec Lucifer pour mon peuple, pour sacrifier le peuple, tout pas pour la peuple. Bango tout baye, bana o yo auto longwa o, o asa 18 ans o batekinga kati. Azo sa église ni, yebisa ko église ni. Président de la République aya zimbo ka pe. Ana catholique na kimbango. Bon mo senga linga so ke catholique. Tout ko savage. Kimbango pesaka ke no yeno ya bongsa mboka. Lelo kimbango chanza professeur mo beza Félix. Mlo musu na mboko tanga imo. Papa, au 4e président Roya, papa Simon Aloba, 4e président de Kabila. Si Narambo Moutia ma betina tina likundu. Yemo no mbila, basoda ba se retrouver. Tout le policier na ba mana moura niveau ba lier la bonne année. Malgré biso to lia quitté. Mokonza mboka na obeta na mbela ke biso ba congolais peuple na yo to kembi. To kembi ya ba jete to bengi pena poto pote boaki ne to lamba eloso. Na moi soki nini to liete pour nini ministre affaires sociales maman na biso na IDPS ça lote kuti lote oh maintenant bon aussi ba ministre IDPS to lo ba ki ba sale mani IDPS na zabe bango ba kozala biso ba kozala sanctionner ko leka tous les régimes les kana mboko pour bosala bo lita pendant 37 ans pour na instauration état de droit pour bosala ke mboke qui est bien ba pesi bino responsabilité na maboko pas bosser le côté sanction bango ko tata moitié o na exact oui bon singa non oui que IDPS comme raso qui ba bi ka muke oh non tu vois Dieu a créé le ciel, la terre, a créé la journée mon côté, il a fait ceux qui séjournent dans ce bandeau ça la makambu tout ça. Mon ni bakoma kana ba justification wana. Papa, excuse-moi to longana mukoto to kozonga ngomuke. Affaire le cas qui ndenge nini oto mon susu ba artiste on va silika qui et tout ça ba ta poto ba beng to bana poto kansinga ba mo kamlenga ba Gabriel et tout ça. Comment ça ndé ba kindeki na kingaka tina ba journaliste msusu na biso. Internet c'est un journaliste nzaleleki a parcola yi soki ngola yi so ma bela rouge mais comme pe qui liquidité papa tiens koto crayon à 6000 koto ya 6000 à tous les brillants soki nini ko aluka mbala poto apanza libala bato mbala tinle mo squwa yoki ki maman olive na humanisme na yo olive kana bolingo ya wana soto to mo bango na nenga mabe komo ke mabe
Kabila siko na mandefu na ye na ba docteur na ba professeur Neni Moulania ba sangani na mayele na bolingo ya Olive. Malembe. Asala oh. Te Kabila yibanga 18 ans. Est-ce un peu de réfléchir na zabo na koza na âge nini? Et moi 18 ans na tikala ko progresser te. Tu sais combien de fois moi j'ai souffert? Je risquais pour tout Kalefa Kananga a année. Nicolas Kabila. Na 18 ans ba se ressources quand même. Bato ba kene ko betele maboko ko komisa nzambe ko sala kilt à la personnalité. Nde bazwa ki bambongo. Lelo bazwa ki samboka génie. Kabila basangani. Vas-y. Baluki bazwa humanisme ya Olive Lembe. Lolenge na ya kopesa bato ko sunga bato. Ba bisi si to le cas. Tozwa mbongo Olive soit $500. Soit $500, t'as $500 wana, pesa chaque comédien ou yayaki, soit $700, pesa chaque comédien ou bayaki, n'a pas journaliste monsieur ya RTNC. Batu monsieur habité Olive akabaka fort, ngombe moko 6 personnes. Maman Olive a pesi, n'a pas tout pas sac à l'osso. A pesi batu ba $500. A pesi batu ba boy, a pesi batu ba boy. Partir azalaki kuna bil kilombo. Azwa kipe. Azwaki. Ana si ma caméra y pas azwaki. Ba musu bazwaki bazama. Lelo ba c'est pelata. Ozomona, bazwaki ba $500. Siko lelo ko mabeza nini? Neti ba comédien. Maman, bozwi ndeko na pululu akufi boke ko tiki na morgue le 23. C'est ça. Boboa kinzo ndeko na bino. Bokumba le 25 bino sokuna Noël. Tala ndenge bazokata luketo. Batuluka ba Prince Luamba. Ka boy na Olive okanga photo. Bazo bina bazo sepela pululu ndeko na bango alali na mort 2 jours après bango qui ont fêté. Après boroya ko bisa biso ke tozana mama pululu bokomi ko kanga ma pululu tozala kana bopesa ba témoignage à lukuta. Non. Ba sengi bango ko soit $10 tu comme ndako pesa mais ba $500. $500 Olive a pesi bango za kinini. Kabila mta pesi bango avec la morale. Ki boso ba lar oyo bo étouffer information soit pour promouvoir l'ingate mutu moko ameka ko promouvoir ba acteur soit président de la République. Parce que la communication est liée à la culture, la communication est liée à la journaliste. Voilà, médias et tout. Bah yebi qu'avec médias, bah acte fatia ça là, bah on a ça il comme information pour qu'il comprendre qu'il fatia au travail. Tout étouffé dans le côté wana, bah bloqué dans la journaliste. Na RTNC, bah sombi bango. Bah en internet bah côté de Rananzala, bah sombi biso. Bah récupérer bah comédien tout déjà. Kuna kutu malala. Bah récupérer bango 500. Mais bazo pour ça na place oyo mba sulima na selembao mais procès di makunate sikoyo bango nde bango kenda koleka kuna bazo kenda ka pe ko melaka kuna mba sulima na selembao mais procès di na selembao te mais bango zo kenda koleka bazo melaka ozomona tozolo baboye batika viwana Olive Lembe so kasa na association na ye ezo kipeka ba comédien te j'en crois pas et puis ba comédien nyonso wana ba journaliste ba kenda ba za ba membre na association na ye. Aoluka asa nini alakisa mama Denise Nyankero ke ngande na zala katonde bosi bolungwa mama Olive bolungwa déjà to pesa bino 18 ans o pesa ta mutu $500 boete maman après 18 ans maman bo reni ba te belé 500 los bueno te mama Olive na ba ça qui peut comprendre jeter te ba ta ba pesa bango moral maman non lo ba yebi ba pesa bango moral je suis le seul ta musuna Evelyne neti nga je suis le seul à lobby qui non. Moi, c'est Fati ou rien. C'est ça. Ngarout, na liaki na moni na bonani. Na lié pondo limbondo. Pona na lardi. Maman Denise a pessigné l'oroté. Président de la République a pessigné l'oroté. A yebisinga t'es non bon. Le Congo vaincra. Pour nous vaincre. Tout ça qu'on a fait tomba. Voilà. Papa Longa, avec toi, ceux qui t'ont bito qui est de musique, vraiment, j'espère. Mais directeur du cabinet, Vital Camera, maman, le bel te pour mobile à mon sable sobo. 30 vaches peut côté qu'on a bito rolo de la moté. Maître John a été le 30 vaches. Directeur du cabinet, il y a président de la République. Nous avons représenté présidence de la République après président de la République. À la même échéance de valeur, na premier ministre. James Kabarebe, na Kabila, na Mboro, Kabila président. James Kabarebe, chef état-major général na Mboro Biso. Numéro 1. Il y a un bâton de commandement, il y a forces armées congolaises. Le loi ministre de la défense na Rwanda. Directeur du cabinet de Mukolo INC. Moi, na Bali, moi, na James Kababa Bali. Docteur Vital Kamer. Mutama yele belé, asilisi wapi na Grèce. Place ba
Socrate ba vida. Mona mboka ba Socrate, il va aussi laisser la kuna. Azui 30 ngombe. Liboso dans leur 30 vaches, na boule 30 chèvres. Tant na kola de la chèvre na vache mais ngombe ko. Pe ngombe a ate ya Kivu. Ta ngombe mo mukia. Apesa ngo 30. 30. Apesi mwana ya Rwandais parce que ba invité qui est. Mwana ya Rwandais pour apesa qui invitation. ala kisi nana l'art fort. Mais na INC eza ba bazelo reliate. Biso peuple congolais ya yevita Kamere. Akanisa ki ta biso te ke azota ngombe mo na commune moko na 24 communes on tika ata na moi singombe na epeso. Sona 24 communes na pour. Soka lobi ki no o azama kasa azota lito ya kazu lito to ki papa Vital Kamere soka ki na mingi to ngato mona ya mingi. Mokabia solo akabarati pour ça na ngwebele. Na biso to zangelo ko olia. Et puis bakuna bazo yoka skwelo ko pena epesinga ba ne. Ba Rwandais baza ko obligé directeur du cabinet ya mboka nanga. Papa Vital Kamere le docteur alo bakini ya Rwanda. Donc bango ba yebika lo bango wa. Ce que veut le Guinée en tant que Congolais, tant que Rwandais. On m'a rambo yeke mabe. Président de la République a posé un soutien à tous les Congolais pour amener Mamboko. Andima qui coalition na Kabila, na ba Thomas Luaka, na ba José Makila, ba Tutua, na ba Sangana Giwa, na ba Veona tout, to bunga Samboka. Mais Batwango ba bibité to kange catch. Mais le 24 janvier. Le 24 janvier oyo. Mokonzambo kazana martyr. Après yango, Simba et Kangai Kenaï, Baroé colonage. Tu sais, Papa Elonga, dans tout ce que tu as dit, quelque part, dans qui Kanda passe pour la Congo la biso. Mais sinon, Mingeza bande Konanga, une quelque part, aussi Langa Kanda quelque part, Te ba étudier une kin bana raison. Mon ya suka Papa Elonga pour na bangwezani. Istanbul Muka. Istanbul connaît déjà mon boulot. Ipen Bola Muka. Batumba kelo mo bekuna na Ista. Yesemu Rabola Muka. Soki li sapi moko zoki tout mon bébé. Tant bazo lukaba de guerre pire. Les étudiants ya inikin. Kobo santé que le pays ko na IEC. C'est à vous d'être babi la voie la plus facile pour mungongo ya peuple yo kanisa balabala. Tout bima na balabala. Après Kobima Bossali ba sitting, bon la possibilité de comme mémo na bino liboso ministre de la justice, liboso ya ministre ya comment enseignement supérieur et universitaire Thomas Luaka, beaucoup tene iboué. Papa otanga, je connais le Congo. Oko yebaka inikinte. Tali sa biso boy. Tala problème na boy. Oyo zo semble plus difficile. Soki botiki unikin à subir yemoko. Mukole ko kwela ipeni ni na oyati. À part ça, tout en 2020, bana boula osala Chilombo Mabe, président de la République, bon continuer. Beaucoup tana yesu. Tout ba oluka mboko e kabwana na bana mon antime. Père, yo pe na comprendre ka oti. Kanyama kanga yo awa kanyama. Kanga yo olimwa. Okoka ete. Kabila akanga yo. Lelo yo ye ozo sa Kabila ka wana bopoka alonga président ya wana omonela ye ke aluka pia ke na exil so lo suka wana o senga na président de la République yo osem poli o kangama ministre de la justice au lieu que ne kopesa une loi la loi de déguerpissement na ba étudiant tande loi kangama wana ntemi procureur de la République doit se saisir en dossier. Mon cardinal Ambongo, nazo cité Bill Kilombo tika ya mamboka. Ya mamboka Bill. Kola kola mwana Congo, eza oisa ba entraînement lifelo. Congo ya lifelo souffrir te pour da souffrir ya bo. Ya mabe. Cardinal Ambongo s'il vous plaît. Papa, mukonza mboka pesa ko jipa ouais. Ya sika. Wakade na bala, et mukonza mboka Félix pesa au jip. Alanda tina Vatican. Mais comment est-ce que yo recommande un niveau yo pene église au milieu du village cardinal d'église c'est ça to catholique mon père. Bon le rabo taraté mo bibo passe à robo relaté. C'est ça. Kola ta ba robe trop, il passe à robo relaté. Ozo lo ba ke ozo mon amboko yeke na voie de balkanisation, ça c'est quoi ça? C'est pays Kabon. Na 1985 conférence de Berlin, ba luka ba Kabola Congo simbati. Mobutu bunda pour na reprendre unité. Lelo fayu lo zo ba ke 17 Oyo, jour à Nina Lumumba, Martin Fayoulou. Président est décidé na bien. Yo zolo ba ke mboka oyo o Kabolango.
Fayou, na Fayou la taille au mot. Toi qui n'as pas besoin de Fayou, you gagne l'élection. Martin Fayou. Yo lo baka ba voter parce que machine les machine à voler. Ba voter ka yo wapi po oya na ba résultat. Pour y ba voter ka été. A pekisa ka ba voter. Bon yebisa biso ba résultat faut ya kana ngo. Eza ya vérité des urnes. O ezo ba ya urne. Urne wana ba sala na machine à voter, to ba voter ka ndenga senga ba on a papier. Oh pourquoi est-ce qu'intellectuel on a contradiction bon? Ça c'est quoi ça? Ngako na voter na regretter kana mo le roi voter nga. O kabulambo côté. Vraiment, vous sentez que non, papa Elonga Zana Kanda a contaminé Penga Mwanda. Effectivement, il faut silica. C'est vraiment ça. C'était toujours d'où, peu importe. Boyoki, j'espère que Boyoki n'est le groupe Sentiment na Ipen, Botelema, Mathieu Amissi. Groupe Sentiment na Ipen. Batelema, Mika, comme Telema. Yo, Azaka délégué. Délégué Mika, Ezani papa. Telema. Ezani. Botelema. Et quoi il qui keba, ibanga lizu chakunda ndenge ko secrétaire. Bino bokende ki ministre alobaki oui mais boye bela rango père kuna ba foutre na 92 yo pro foot na 16. Ça n'a pas de sens, tu vois un peu c'est vraiment qu'on faire péter nos plans comme ça nos têtes. Mais bon, c'est certain en tout cas bon, pendant le tout cas ça continuité comme ça là. Na pesa tambo de terre. Tu vas pas le pesa mbote, to pesa lo ba mingi. Malam. Pepe ça ta mabana mbote. Pour confirmer que vous êtes là. Merci pour ton sombo. Merci. Oh, vraiment, je nous salue de partout où vous êtes. Augustin KMB, qui m'a solambo, kaba commentaire, appelle ça la bien, des infos et tout. Si ceux qui ont besoin pour cette information, bon, dans Kabo Solo et Congo. Sogo aussi ligelanga, siliga na ya. Mais dans l'objet la vérité parce que c'est quelque chose qui m'engage, c'est mon pays. Dans la part nanga na moni mabe yango mona dénoncer. Soit c'est peli sauter je m'en fous. So pour se peli appuyer nga obengi kana numéro ya biso ezala obengi vli na pour ça numéro papier longa obengi nga. Ya opesi nga sous matière to dénoncer. C'est ça c'est. Aussi tu manga kenda menga pe na télé. Ça c'est vrai. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre mission. Merci d'avoir été nombreux à Kolanda Bisso. C'est bel et bien votre chaîne que vous aimez énormément, Congo Suisse Télévision. Alors je nous en prie, je nous demande, je nous invite à nous abonner massivement et vous ne serez pas dessus. Déjà, je dis un grand merci à toi qui est justement derrière la caméra, Bill Kilombo, maman Rose Kilombo depuis France, na pesi ombote, na pesi mbote nangana osé pendant que toujours c'est ma caméra, quoi bisanga maman Evelyne tala tout ça je te salue. Merci à toi et un grand merci à toute l'équipe technique Congo Suisse, un grand merci à toi papa Chic, papa Mapassa, père double voilà et à toutes les sœurs du Kunda. Donc voilà, restez branchés sur votre chaîne et vous ne serez pas dessus. Bisous, bye, au prochain numéro.